ngani moi bongisa ne boma mwinda te to bongisa te na ebise bon to bongisa te ngana bongisa na mutu te ngana ko bongisa na mutu oyo ako respecter Karine Mokonzi la baronne la patronne bon nga Mimi Lumbe na peso mbote place oza Karine Mokonzi bafinga tata na ye Karine Mokonzi bafinga bandeko na ye Karine Mokonzi bafinga batu na ye nyonso bandeko na presque tout ya kosakana te mais lelo na okosa yo te Karine Mokonzi a supporter ngo il pas supporter à mobali l'homme doit se battre azape na maloba o akoko zongisa c'est normal moi sans kitoko azama bete so ba public moi sansaki mabe wana ngo zande mususu na ebise kaka mobali bitumba yango wana bunda okolonga mais soka publier ça peut ba dire ya janvier omoni lelo so totali bana oki totali empire bakuba totali l'avenir réel bakolo nango basani ni bakufa sala nini ekufa lelo so bolingo cha mutu ya Karine na se ya mabele na kosa bino te mutu akozwa relève azate ya bakalamu o kuna kuto tolongola na kiboumbu na ajo sana ngo mwana mwasi mundele ya lufu chez les parents lelo comment au foutela pona kombo ya Karine Mokonzi la baronne la patronne tozui susu wana ngubuli popotame tolongolo na via ki criminalité mwasi ya ba criminel to pesa yo ex musicien mo bolela comment ça ba ji kama makambu o ya zana ngo siko net mobali na ndenge azawana bon pe bana ba problème hein Babalan déjà ça faisait combien 3 ans sur 4 ans to kene bana habité 3 ans bien sûr mais pe ba zo mabota te mais ngande na yo ka ki secrétaire ne moto longwa Atoloba, bana ba problème, il y a ben infection. Ba arranger pour ba zo mabota loka muninga zuizem. Bana ba infection o pena na habité. Bato bo sana ba commenter bo pesa ba komba ba infection na o saraza nango. Ngubuli popotam. On peut boye na boye. Samiga amase minya serume la bazemo sala 2 jours 1 mois sala raté. Bozwa ka temps. Ndeto za ato inga yebisa batuteke na obota les 5 les 6 té. Boye bi jour c'est mes côtés la idée. Mwana Karine azali kola makolo ezana na biso bébé wana na Salut à tous nos abonnés, vraiment vous qui nous suivez de partout ailleurs. Hein? Là c'est la vôtre, Samigra Amba, Maman Bilia, la cléopâtre de la presse, baptisée par Roger Monamboka. Je dis un grand merci à mon papa, à mon boss, Iti Kasaya, vraiment là où tu es, je te salue. Je dis un grand merci aussi à toute ma famille. Hein? Pourquoi pas ingénieur Rodrigue Moulundu, le plus grand revendeur de véhicules dans la ville de Kinshasa, Sokolingoza Mutukaya Malonga, Oluwe Mutukaya Kano, ingénieur Rodrigue Moulundu, Azana. Pourquoi pas docteur Dieu merci beaucoup, papa na prince Arthur, hein? Mon yaya chéri, depuis Lubango, Pisco Bokolo, depuis Lubango, pourquoi pas à Fanny, à Fallon Mayamba, Mayamba, la qualité de choix, Olga Bilepo, Amba, pourquoi pas Paul Mukenzi, Mwana Suka, Yaba Mukenzi, pourquoi pas aussi à Junior Radiazo, Sarah Bolingo, Patient, le padre, pourquoi pas Armand Mokondi, vraiment, maître Christian Bassansi, mon avocat de sûr, hein, mon avocat de sûr, je te salue, hein, babi, avocat nangai maître Christian Bassansi, à Samba quoi, y a non Bassansi de prix quelque part, pourquoi pas de prix Paris, hein, pourquoi pas Glody Boiro, ah mon fils, Chrismi Mavungu, je te salue, maman Nana Bokolo. Vraiment aujourd'hui je suis avec Janvier Wata Mokondi, sinon abonnez-vous massivement, likez, beaucoup ça la jamais dessus, hein, vous partagez, vous finira wana vous likez, beaucoup mi vous s'abonner et que ça la malonga makasi, vraiment Montréal là, fungole langa chananga, na kotisa Janvier Wata Mokondi, mwana ya ba mama soldat ya Karine Mokonzi ya Watanabe Kogani Yetembe Mangoke Bonio. Ouais, par la grâce de Dieu, santé qui toko superposé quand des à la Samigra Ama moi Sinzambe. Moi c'est un clate babi moi so penda ka pesa bilengi moi so penda pesa ba makambu toujours na baptisé na biso ke makambu zali
toujours propre, toujours kitoko, toujours éclatant. Nabo sente papa iti kasai na peso mbote mon boss, nabo sente mimi lumbe place oza. Wana mère nanga ya kati mais malgré na solisanga te nabi ke oro solisanga papa iti kasai babi a to sande musala ezanga ite eza juste m sous ba cameraman ba réalisateur m sous ba ombuyenga po ngandi na za chimi bosser po ngana bosaka na pesika ba chinois ba na membre ba tutu bolinga janvier wata mokonzi mwana ya ba mama toujours en fox babi nazalaka toujours propre babi naza toujours pe na kotikalaka toujours babi mwana o nzamba zo pambola kala mingi te nzambe déjà na monike nzela nanga eza bien taillé maluba ya Samigra amba ba question plus ezala yanga janvier wata mokonzi mwana ya ba mama soda babi Poutine ya boma relation babi soko respecter nga na respecter so respecter nga pe na respecter te babi nga migolo ka Poutine babi janvier wata mokonzi mwana ya batu ya Karine mokonzi la baronne la patronne mwana ya batu les sous héritier wata totorine ya tembe puisque tembe je suis toujours mon boulot. Voilà, mon boulot, hein. Bah, question est à Samigra Amba, Mambili, la Cléopâtre de la presse. Bah, réponse est à Janvier Wata Mokonzi. Janvier Wata Mokonzi, l'actualité n'oblige. Boni Basango ya mami, Nalingarana Bando, Nanouna Basango ya mama, Karine, Kikuli Mokonzi, maman Henrietta. Boni Basango nae. Ouais, Samigra Amba, il faut bandanga kana basangone pour ça là moi bien. Pendant la image ya Karine Mokonzi, la baronne, la patronne. Avant na bando kota makambo ya gauche droite na banda no liboso na yemoko les seuls et l'unique o asalanga o amotivanga o yasala ke janvier lelo batutu baye o asala mneke oui so na otambola mneke batu bakangala nga ba photo na vandi penza bo papa femi merci na Karine Mokonzi la baronne na message au PC ngo benanga ke émission na nga nyonso faut ba poster ngo pour na ça déjà mwana ya ndaku en plus page wana biso mtubana non papa femi merci na musalo sala ponanga merci na babone o bazo bakisa mpe na bamona ba mama TV pe sala nga bien bo bakisa mpe na Vision TV wana pe na zawana et sala nga bien je suis toujours avec Karine Mokonzi la baronne la patronne ba chinois bana membre naza soda na bino ye to ise be onka Karine Mokonzi bébé Arieta mwana nzambe azoya ya ndo somo na banalize belé mwana nzambe o azopesa lokumu na batu et ko sala bien janvier wata na bino yeyo totorina na bino yeyo ya tembe na bino yeyo naza toujours o to saka bulo na epse bino ke Karine Mokonzi muta azopesa batu vie bo sangana boya ebele to akana Karine Mokonzi na moni ngubulu papa tamba sangana déjà Nabe boma munda pas koti. Mwinda koti makamboda. Abonnez-vous massivement sur Vision Iti Kasai vraiment. Et boma mwinda na comprendre tel obi na moni boma mwinda koti pe makamboyo. O mami na yo atika kokosa zemi mobimbe limwaka zemi mobimba soke limwe zongi boye na boye gugu donc ida sangani na ngubuli popota na boma mwinda epu. Nazo yebisa basangani moi bongisa ne boma mwinda te to bongisa te na yebisa bon to bongisa te ngana bongisa na mutu te ngana ko bongisa na mutu oyo ako respecter Karine Mokonzi la baronne la patronne bon nga mimi lumbe na peso mbote place oza na ndinga mbete mutu oyo ako bongisa na Karine Mokonzi nde to ko boma moto non to bongisa te nanu to bongisa te mais loko komo kenesha na bakan na lingi na nga buzoba te na lingi na nga babenga nga te omoni lelo Karine Mokonzi la baronne la patronne aza madame YouTube sœur na nga Fivette Mayamba eboma mwinda epu muninga pa obota yo ba senta yo mais muninga ba sente te loko yo ba senta kiyo wana posaka muninga ba sente chakwa bota na boumbu te chakwa bota na boumbu te loko bino bobota na kiboumbu bana lelo batata tout la mwisi yazaza mais Karine Mokonzi ola kisabino ke na ba capacité na ye papa ya Arieta pembeni aomema bébé très à l'aise loko bino batata bana bino ba bema bana te ezaka ke tata za na lufu o tata za na kimbangu o tata za na bandundu te muninga zobota na tata ya mwana esika moko lokola bino batata ya bana bamonana te batata bana bavana na bana esika moko te bazwa ba affection te papa king 3 fois mona poto ya kala mais ce que mona ya Karine Mokonzi la baronne aozwa affection aozwa pena mama na affection ya tata na ye na mama na ye o elonga te
oyo longa te oyo bénédiction te mwana tala badire wana nyonso basangani bango nyonso nzange boma mwinda epu bungubuli hippopotame nayebisa bango seul contre tous boko sangana ebele mais pour combattre Karine eza mwa pasi pas Janva Zawata mokonzi mwana ba mama soda avec Fox soda open ke soka lobi makambo za à part nga mutasate nga na eloko nzoto nga na esa batu nga na kota gauche à droite te papa itika sai naza muto naza na ora na makambo na nga na maboko nzambe sa pambolanga nda pambola Karine mokonzi ndenga mona changa loboko achari na bir ta biso to fukama achape na biso abeni biso abiteba na bokende yondo mona ke tozola muka mais habitude biso déjà to ane loko nzoto na tambola nango na maboko en plus je suis bosseur na yebi ndenge makambo kendaka naza pena soda ya kosana tenga so che gauche na te droite so te droite na te gauche yana esa mino ke na mona Karine mokonzi la baronne la patronne na tozwa bébé Arieta mwana nzambe biso ba osente biso to robota na boumbu te o ba bomé mwinde pou yaya ndeko nanga ser nanga o edanga pe to edana mais ne touchez pas mes ouins voilà. Papa Femi nalinga ba touchez pas mes ouins papa mi ya tembo na yebike nalinga te ba touchez pas mes ouins oyo eza janvier wata mokonzi mwana ya bamama soda ya kosakana te Karine mokonzi bientôt tozwa bebe omoni bino tunde boza wana bokitsa moto ya Karine te omoni lelo so totali bana oke totali empire bakuba totali la vignore ya bakolo nango basani nini bakufa esala nini ekufa lelo so bolingo tya moto ya Karine na se ya mabele nakosa bino te moto akozwa relève aza te botika vivre so bolamuki na ntongo bolinga kutu bosambelaka nzambe pambola Karine mokonzi nzambe batela Karine mokonzi nzambe pesa e chance azala po biso bana biso basumba bien po bana biso batanga bien po ba famille biso balia bien siko bino bozolinga bokunda ye bokata ye mutu boko vivre ndenge nini boko futa banda ku ndenge nini tala lo biso to longola bino boumbu ya bakalamu o kuna kuto to longola na kiboumbu na ajo sana ngo mwana mwasi mundele ya lufu chez les parents lelo comment au fouter là pour na kombo ya Karine mokonzi la baronne la patronne tozui susu wana ngubuli popotame to longolo na vie ki criminalité moi si ya ba criminel to pesa yo ex musicien mo bolela comment ça ba ji mais tout le monde peut porter parole na les cas qui a lobby vraiment sali pasi ceux qui kanga na kisi ceux qui ndenge nini mobali ya comme azo utiliser mayele ya mobali na ye avec les mobile ngana ebisa bino omoni ba fiwa na biso to bato osimba kisite biso to beto osimba eloko te biso to beke to boma mutu te biso to beka juste ke to salaka musala oyo ko sepelisaka batu bino bozo simba ba kisi na bino bino bozo bomaka batu na bino bo gérer makam na bino yango zo mona ezaka mbilinga biso te mbilinga biso to boma mutu te biso simba kisi te biso za mbilinga te biso ya mbilinga te samika amba biso za ne musala droit de réponse à part ça c'est tout musala droit de réponse comment on a vraiment mami botika mami ya bota la kimia bino pe ba dota bino soki ba predota bino ti lelo bobota répéter membre ya Karine mokonzi ko bota na kima mo privé égal à nous Karine mokonzi ko bota na kimia bosa na bino calme bosa na bino tête reposée ma civilement TV ma Belgique Moujakina moi sa mundele ya mundi butea bosa na bino calme ba papa king 3 fois mon apoto ya kala ya tango Zaire ya tango Congo te bosa na bino calme Karine mokonzi ko bota calme Karine mokonzi azalo kwa chakwa bota na boumbu te bino so bota na kiboumbu Karine obota te samika amba Karine obota na kiboumbu te pa obota wapi mwana poto Tala neka comment le Ngubuli Hippopotame a publié
moi si ya Junior Radio komona ke est-ce que moi si aza na YouTube moi si est-ce que aza femme publique moi si komona moi si ya ndeko na yo Junior Radio oyo Ngouboul Hippopotame a publié à la recherche de cette femme Koko Lobani. Bon, eza YouTube etambola nango bongo soit publié là on peut mabete eza normal comme si moi ça dit sur star c'est normal au moni lelo Karine Mokonzi moni Ivi Kikuli akoma star au moni kopo to sala rato s'attendre na nyonso tout Junior dia so yemo ka yebi oyo zo sala yemo ba yebi ne ba publier moi sina yemo ka yebi ke ndenga ozo en charge au moni lelo ba Junior dia so na ça bango photo sala ba hypocrite na ndenga mabete au moni tango za hypocrite M zo sala beauté au moni na YouTube au moni ngatinga janvier na sans hypocrite na banga mutu te pe na lenga mutu te tonga na osa musala o na sala ngona bi YouTube ndenge kindaka Karine Mokonzi bafinga tata na ye Karine Mokonzi bafinga bandeko na ye Karine Mokonzi bafinga batu na ye nyonso bandeko na presque tout ya kosakana te mais lelo na okosa yo te Karine Mokonzi a supporté ngo il pas supporté à mobile l'homme doit se battre azape na maloba o akoko zongisa c'est normal moi sina za kitoko azama bete so ba public moi sina za ki mabe wana ngo zande mususu na yebiseka ka mobali bitumba yango wana bunda okolonga mais soka publier ça peut ba dire ya janvier o attendengo yo pofinga ka mobali na ye yango ye pas sali bongo c'est normal ngana kotse la pe Junior dia so mbongo so déjà ba publier moi sine azwango ka normal mon meke oui mbongo janva kote la malobo janva le kaka o alobaka na YouTube na chaîne na yo et soit capé batu pour mon que janva ça nécessaire ozo mon donc to lobaka tous ces pays ici bas tous ces pays ici bas ngana kotse la ba viezo kota déjà na chaîne on a les kaka et pas na ye o batu tout batala nga Kinshasa Mode TV baby que na crachaka sur mutu tout afinga Karine yé pas bénéfice ango le lope monsieur ekoleli à moi mobile babi l'homme doit se battre abunda lenda na YouTube eko sale le côté lenda na YouTube eko sale le côté o kanze mona lenda na YouTube eko sale le côté pole mwana suka ba pole ya mukenzi lenda na YouTube eko sale le côté babi lenda na YouTube eko sale le côté YouTube eza bongo eza église so moni ba beti yo pe beta ozandeni YouTube eza loka guerre to bunda bitumba mutu akufa te babi lenda na YouTube eko sale le côté YouTube na ba Karine bafinga batata na bango ba mama na bango ti lelo mazaka olenda bilo pe bolenda lenda na YouTube eko sale le côté lenda na YouTube eko sale le côté baba finga for YouTube for za nerf solide so za ngote o craque faut craquer muta maîtriser YouTube loka Karine Mokonzi zate muta zwa penda ke YouTube azwa na chon likola mesa a partager ngo armazwa Mokonzi Janvier zwa Leketu zwa Samigra Amba zwa Magali Kongolo zwa Percy Kutu zwa batu nyos na ebisio ke ya des gars babi lenda na YouTube eko sale le côté. Aïe, là je salue ma copine Aurélie Vangou, l'ambingazor de la presse, la maman des garçons vraiment Janvier Ouata avec Janvier Ouata Mokonzi zalaka vraiment bongo Janvier Ouata Mokonzi ba ko lobaka peke mon pe batu pe misusu ba lobaka kezema on pe umeli zema on pe boyena boye Samiga Amba zemi nyonso rumela zemo sala 2 jours 1 mois sala raté bozwaka temps ndeto za ato inga sabatu teke na obota les 5 les 6 te boyebi jour zeme côté la gité yana yebi sabatu faut botu na papier vio cheze mana mukoni yem nde ayebi ke moi sina ye azana zeme za quelques mois bino boka zemi MC to publier zeme na ka les mêmes jours e kotar boyeba MC c'est les intime mais zema intime za déjà dans la monika que déjà na zo ya kukangama na kika docteur singa te oza zema 2 semaines mbala moko doka biso to linga biso bata YouTube mbala moto komika ko publier na zemi parce que bino le temps bo banda calculer le biso banda to ando batilelo bo mona ka ke to komate I O A bozela bébé Aïta Kiku mwana Karine azali kola makolo ezana na biso bébé wana na comité banalise dala mutu nyos na biso ke lelo batu to basala na YouTube na ko saote nazo zela badim na bino mukolo mwana na bota nazo zela badim na bino poni vi oya kotseli bino bambongo akotseli bino obozwa ti le 21 Isaac Arieta
bozala ta na maximum ya respect, bozala ta na bolingo, bosangisa ba youtubeur na ba youtubeur nyonso tu oyo bana ba chaîne na olongola mutu te awa na Kinshasa. $1 mutu tu o azana nga na bando cha $1 nanga. Mais ngubuli popotami ye palali kaka wana biye pe kaka na mami. $1 za ko me 2000 francs. Nga na bandi $1 nanga yango. Pona za na chaîne ya YouTube mwana ba mama. Ti bato bazo s'abonner eza pona Karine Mokonzi. Pona Rieta lelo ba vie. Yesa na ba ngubuli popotami nyonso. Mutu nyonso tazo vivre. Na che combien? $1 nanga yango. Batutu bacha bambo na bango. Batutu bacha bambo na bango babi bango la tembe biso pe na nkoli ko na ngoto sende. $1 nanga yango yo. Ba junior dia so pe baluka ba $1 pa biso tutolia pona Karine. Ba papa Kasai to c'est la $1 na yo. Papa iti Kasai Samigra amba yo musala DG banzi. Aussi sur télévision Mama Sandra Mbabu. Motema papa Carlos José. To c'est là ba $1 to cotiser. To lia na sima Karine. OK. To lia na sima Karine oyo voilà otie $1 na yo yango wana oyo ngubuli popotam akotika te mais aomo boko kete po mafinga bino bozo finga komi da monotonie janvier. Tenga na finga lokwa ndeni mafinga msuto ba monotonie point to finga sika. To finga ka makambu oyo azana ngo siko net mobile na ndenge azawana. Bon pe bana ba problème Babalan déjà ça faisait combien 3 ans sur 4 ans qui ne habité 3 ans bien sûr mais peu bazo mabota te mais ngande na yoka ki secrétaire ne moto longwa atoloba bana ba problème il y a infection ba arranger pour bazo mabota loka muninga zuize bana ba infection o pena na habité bato bo sana ba commenter bo pesa ba komba ba infection na o saraza na ngubuli popotam bo pesa nga omoni Diego aola la te l'air nia surtout guida ko kwanza nzoto butu mois. Oh, bana ba infection ba infection bana ba infection oui combien c'est grave moi ba recevoir ba concevoir te muninga concevoir yondo mona ke azolo ba ya muninga yo soko bota ba senta yo soko bota bana bazanga batata mais biso bébé Arieta mwana azobotama na tata na na affection ya kibotata Samika amba faut sentir affection wana pas zobotama wapi Bama Jackie, Bama Mwasi beaucoup, Bama social, ça va circonstance nyonso. Ba papa King mon a poto ya kala. O senti ba maman Monique de London City. My love, my love, my love. Je t'aime. O moni Mwasi, o kumisi nzangu. O tali Mwasi, Allemagne. O tali Mwasi taille S. Yo moko leli. Sanye, rien à face. Rien en face. N'a pas rappelé nga mona ola na mkana olota. Mkala ngome la rappelé au taille. Rien en face, c'est le maïs avec my love. Je t'aime. J'avais wata mokonzi tokomi na biso vraiment cogiter l'émission la biso bambote na yo numéro de ya contact maloba pe na ba chinois na ba chinoise nyonso. Ouais ba chinois bana mambo janvier na bino yo na ese bino bo s'abonner massivement na mona ba mama TV et ça langa bien na mona que chaîne et ça la nini et tombwama et ça langa bien bise bango tito comme fin du mois naza 500 abonnés mais na bino ko bakute na monde déjà na mata 1000 abonnés pour déjà na atteindre déjà na 80 personnes hein pour ba koma déjà 500 mais na bike na okeki mbango ekeki to quoi noir papa mi atembo gloire papa mi na biso suka papa mi atembo kitoko babike musale zo sama na moke ba chinois ba liyite que j'avais na benga na zunga ba biteke il faut to pesa pe j'avais cop nde bando ko parce que ba pesa nga cop mutu to lingo benga nga ser na classe muyembi ya gilenga ntebe yemer plus 243 89 50 53 549 mon numéro janvier wata mokonzi mwana ya ba mama Karine Mokonzi la baronne la patronne madame YouTube oazoli sabiso nyonso tout $1 pour na bébé Arieta et ko sala bien pour na nini tozolia na sima ya mama na ye ba chaîne nyonso ba ken piana filmu na filmu bochaka bino tout bochacha isanga bien merci. Et ça le bien, vraiment nous sommes arrivés à la fin de notre analyse avec Janvier Wata. Alors Belaka plus Mami na ye Karine Mokonzi la baronne Madame Kikuli Maman na Arieta à YouTube
mami ya mutapesaka matière mutabokolaka YouTube oyo donc ça mami YouTube eza zéro. Hein, vraiment. Je dis un grand merci à Papa Iti Kasai. Papa Iti Kasai, Sami Grayo, Moussala déjà, et Zosala Masolo là donc. Ndenge Kaka, Ezalaka. Pourquoi pas Montréal derrière la caméra, la Montréal derrière la caméra Lula, Azo Bimsa Biso, image sembe, ngebu. Voilà, Kitoko, Babi Bango na tembe biso na nko likona ngoto sali voilà tembe biso na nko likona osko to sali ndenge nini voilà bisous bye bye mwana kari azali kola makolo ezana na biso bebe wana na